congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. The darkness and turn our back to all the silent pain that no one wants to notice. Why is it hard to be caring? Why is it hard to lend a helping hand with decency and kindness? Is this a world without a soul? Falling in a big black hole. Here comes the flood. Why don't anybody seem to understand? Here comes the flood, cleaning up the mess we made the best it can. The children without a chance to ever live a life that's free of hurt and hunger. Who's gonna give me an answer? Who's gonna show that we can stop the tide for future generations? Who's gonna ride the open wave? Who's gonna ride the open? Rebuild the ark and save the day. Here comes the flood. Why don't anybody seem to understand? Here comes the flood, cleaning up the mess we made the best it can. Bonsoir, bonjour encore, ça dépend de là que vous me suivez. Là, on est sur 3 fois Congo Yasika. Tous une invitation, moi, il y a mon aîné, depuis ma solo et bandi, depuis ma soto obligé bango bandi, maman invitation. Getty Domain, World Star, Star à mon aîné à Suède, américain, yaka abet na featuring, abenga ki Congo Yasika, Toya, tout ça, on est ma solo, vous faites découvrir na Suède, quand on est dans qui votre humble chroniqueur, naza on a pour ma solo à Suède, naza on a pour ma solo Scandinavie. Mingi venanga wili mushene kodi ya mboka TKL Madini Sweden général bambon on a belé bambon on a matanga ya neige masolo joli bana Suède sans plus tarder tozwa ton a ton studio et on a tena C na C ton studio
donc mingi Congo ya sika vena Maurice Premier tolobaki musala eloba tozana pona musala oye osoli mboka tosololi tozana pona musala tozana pona bana Suède donc Eric photo kanya baki kota na boîte tona sans plus tarder, avant tout compte déjà tout le monde a matos à kilo, matos à millions. On a dit qu'il y a des gens passés, hein, bana cité, bana Suède, on a dit qu'il y a des gens passés, mais à renforcer le balinga pour bana Scandinavie. Giti, dans message rapidement pour un site à Congo, c'est quand même pour découvrir le studio. Ah, na pena très ni babaru tunde ni na obini très envie pena que non de boyer na sepeli kitoko danser. Alors bino pena boa bato génération sika ya on pena ça ba makambo. Merci. Un Guinée de Valère, star. Oh, ils ont star. Aza world star. Le star en mine. C'est quoi le message nous a dit pour la bande Suède, né le deux causes de studio. Dans la bande Suède, il y a qu'il faut l'entendre masolo en boko, il faut l'intégrer. On prend, on a star amené en boko, on tombe là, on bende en boko. Après il y a un anglais lingala, abatu bino ka, on a des polémiques mingi mabe quoi. Mais dans ça il faut l'entendre, on peut passer des faux péaka. Na grand boule ba bango ba passer des sous comme ba iTunes ba lo mwande mwa ba si yo ebiti bon inda za yo ebika na kolo ba mingi te mo da za na asa so nda bino bon inda za so to ala ne ya masa nda mi da ya za quoi donc inda za wa motema quoi to skala kana ye Suède wa geti do même temps betandule ya ba world donc beto a Melody Festival bo mona ba préféré ali gouvernement ba lo théâtre ba CD yango betala ba o maso auto betani mikolo nanya Chris Medina. Oh, on a monté le colo, on a les tasses, on a la paf d'Adi Bani, mais ami d'avance. Donc on a Zama Sabani, tout ce qu'on a eu. Bon, mingo le béat, mais au côté de la studio, vous avez nommé tous les mots, le bain des bandela masolo, quoi. Ouais, les ala. Tout le monde est nini, hein? TKL of Sweden, masolo, tout le monde est tous, il y a 1 milliard. Pour le bi, benga star, na capacité naïe. Star en mneza, mboka yesenga boui, all star, de Eric, sans plus tarder, quand on a boîte, tout on a Eric, tout le monde. Américain Oya Mba il y a Côte d'Ivoire on a une moto ensemble et que ça il faut apprendre à Bonsoir, Karani Nebsakibino. Tu es ici à vraiment la carte studio, na thème studio. Tous à ici domaine, azo pesa la biso, azo pesa message na ye na ba congolais nyonso na diaspora mobimba partout dans le monde. Oh ba yebi et vous attend qu'on découvrir. Bonsoir encore Guti. Bonsoir mon grand. Sikoyo message ni ozana ngo mekana ko yibisa balandi ya Congo sika bana Suède bana Scandinavie bana diaspora mobimba ba découvrir yo okomaki na Suède quand et obandaki musala yo wapi bana Suède ba découvrir yo. Merci. Ah mais oui mais na botami na Congo na boma na koli na ba boma kuna banini après na vanda na bakine na ba bandal banani banini après na comme Suède parfois na comme Suède il y a plus de 25 ans passés 30 ans yango aussi koki et c'est leki bon à part ça tant déjà la famille de bandule alai quoi père na alai un chanteur na Congo na boma alai na groupe Nemoko et ça c'est comme ça qu'il s'est rencontré avec ma maman quoi. Après ça père aya na Suède ngape na ya na Suède nae et voilà je suis là et ça fait plus de 30 ans passés quoi.
Ok, je comprends. Quand on est à la café dans Maurice Premier, biso mingi musala ou ezali makambu, il y a des séries. Quand on travaille, il y a des séries. Mais comment côté de la musique pour na bazo ko sa biso awa ki o musicien boy na kotanga ba kombote. Musicien boza na world music, musicien boza na world music. Mais comment yo kotaki na world music kiti? Te world music ya musique mo pena ke ngana banda olandela ngo depuis kala depuis na mona ba papa wemba basala banzembo na ba Peter Gabriel banzembo mo ezai pena valable o pena za ola kisa Congo na marque ya monde. Bon dommage que tant papa wemba basala ni na Peter Gabriel alandela rango te jusqu'à la fin atika rango a continuer na musique na biso alinga lambo à partir à wana ngade na sina zoka boule na lobia via la kisa nzela bien alors so lingo sa ba musique na sujet que non o la kisa musique ya Congo na libanda ki mututu po hormona quelle sorte de traduction musicale qu'il y a au Congo ya onde sukonga na o sangisa que non na sangisi lingala na anglais ou bien français là-dedans et na sali yango ya onde ba obenga world music mais normalement ils ont ba beat R&B hip-hop mobo et na obeta ponde na obeta na live band na groupe mobimba ba obeta musique en benga mi world music. Merci Nasir Balandi à 3 fois double Congo et Sika parce que trouver na réponse oyo petit na Paris hein Vanessa Cavalli kanya ba petit na beta bango dada geti yo na ça qui world star munene na Suède awa est-ce que ça t'arrive suivant au beta pe barumba congolaise na musique na yo? Mais oui na musique na barumba congolaise pe alaka de temps en temps comme je vous ai dit bien avant na première na bavarche na yemba na anglais. Après, tant que comme un refrain, na zui rythme typiquement congolaise, na côté si na katia R&B nanga, et sali que non moi rumba pe betami au temps en temps so ya nzembo mama lembe so ya nzembo mama rapide bini pe mo gindombolo na kati, alors ba makambo e sala na marque ana. Ok, merci vraiment naeba ki mission na biso tamsu za ma pas si na pona lingala bobo skizenga lo plus de 45 langues mais na inspiration telle congolais azo le balingala très bien te remercier Nzambi et ba projet nous anango pour na Congo pour na mboka wana za pita benda okenda kisasa na kene na zai na kin na fin 2009 abandele 2010 et après ça pour na zai na ba projet mo botan na uta kin ndeta na zonga ndena yo sala Eurovision au babenga Melody Festival là en Suède. Beta qui on a nzembo pe alingala nzembo bimba alingala alors ça s'est jamais fait premièrement en Europe que un africain aux yemba na langue africain na Eurovision na nini babengi na English babenga ngo contest de l'Europe alors ba chanteur tout ba salahana ba yemba toujours avec la langue européenne ou bete ba nini mais place on a imbaki na langue lingala alors c'était vraiment très grave mais avant ça na zaina kino na pona ko tala ba makambu na ke au vivre pour ba parents nga ma maman et mon père ils sont décédés ça fait très longtemps et bakunda ba na Congo alors na kenda na Congo pona ko tala place bakunda ba parents et na zaiki wana na moni ba makambu belé ya onde temps na zonga i parler na zongi Suède na baniko réfléchir na bi non situation les gens à Congo ça peut pas continuer comme ça alors bande konanga yo bana kata Congo ba frère ba sœur ba nini bo kanga bien ngandi na zabo biti na nga musique et ça toujours pour aider mon pays et aider mes sœurs d'aider mes frères et mes amis et tout ceux qui sont au Congo parce que na on appelle que non pays il faut se développer tout comme quand même 2014 alors ça veut dire que les choses doivent changer. Alors ceux qui nazana makasi ya osala musique à partir à musique ndena opesa moi beat nanga onga na lingi na musique nanga en tant que de parler du Congo et puis faire quelque chose pour les pays. C'est ça que moi je fais quoi, na beat nanga musique. Merci. Ozana idée nini, qu'est-ce que tu penses pour la jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise na ndenga zo penser pena que non tous a pena na besoin que non tous se lever et pour qu'on parle de notre pays et de tout ce qui se passe au pays quoi. Tous on a besoin pena que notre lamuka to bando solo makambo na ndenge pena sengeli pena que to solo lango po au moment tant on a na kin na mona ba makambo belende na oloba na moni bandeko na ngai azo tambo na balabala rabo e perte merte lo da meza te passe à danser bat ba souffrir. Alors
etoucha nga pena etoucha nga na cœur na ndenge moko pena osakana te et puis pena yo calculer na ndenge nga mona vivre na Suède nga parents nga bakufa bien avant mon père il a mouru quand j'étais déjà de l'âge de 10 ans et ma maman elle a mouru aussi bien avant là alors tant nga na koleli na Suède na sentir que non quand même attends nazaki orphelin mais nazoendo moi ba quelque chose mo be sali que non nga na ko maintenir na vie mais siko so na na Congo ba parents ba kufela nga na Congo na marque que non oh moi na orphelin bani na kata ba Congo alors ça ba souffrance moi osana te mboya ngonde siko nga na beat na nga ba musique eza pena que non je dois parler sur ça pour il faut que nous les Congolais on doit se lever pour faire quelque chose pour nos enfants et de l'avenir du Congo. C'est ça nga zolo bena banzembo so boyo ki banzembo na nga trop bo même bo so boyo ki ba anglais te o rozo même ata moi ba texte wana o beti on a lingala bani lu beti so yebi mutu mo ayebi anglais ayebi so ba expliquer ba makambo na olo bena na zolo be apena que non o biti que non il faut tout se lever, il faut tout ça là quelque chose pour Congo. Alors mes frères, il y a pas de temps à maramba ba buzoba. Car on est tout le baka ba le mi Congo ya sika émission échanger ma solo comme sage donc tokomi na boanya nyama hein c'est ya nanga mera chuchu na Paris star aza star munene mais aza na souci ya Congo ndoyi nanga benazo c'est nanga benazo c'est nanga kati artiste munene mais azo bundela mboka dans ba message pour mingi za message parce que c'est le message qui dérange si ko yo artiste comment yo bima na Kinshasa na âge ya 8 ans mais toujours aux makila wana ya Congo lelo yo mbati ana Suède oza likolo mais makila wana ya koyembela Congo ba message na Congo comment vous trouvez ndeni non trouvons très bien pour pensa comme j'ai bien dit avant là et eza pena boye pena geno tant on a koma na kin na ba age ya kimukolo ba mambunga na veka ki na kin ezara te likambo ezalikambo mukete alors ya na sujet mo pena geno elinge lo bebele elinge lo bageno alors nakata ba musique yo to sala il faut topé ça peut valeur à peuple na biso il faut topé sa valeur à culture na biso alors valeur wana et ça biso ne bato ko maintenir en haut à la fin biso ba artiste bato ba média bato tout biso ne bato maintenir valeur wana alors tant topé sa valeur na pays na biso te valeur wana obunga biso yango ninga na mona yegeno au sujet que na yembela ba bolingo po ba bolingo ba yembela ngotro esila na ngote bolingo esila te au sujet que na yembela ba momi banini non nga lobi que non na ko yembela beat o ya makambo ezo sala na Congo le ba témoignage oyo nga na zwaki na Congo tant na komaki ba sœur na ba frère ba vandi ba webisanga ke vie ndo moninga bo na o souffrir danser mbatio na lati na tricot na lati yango na lata inane mobimba vraiment. Alors ba makambo bongo esala nga passe à danser un jeune homme qui toko kansaye batu nakuta na bongo ba grand ba bogar ba ki toko danser ba jeune homme pena ba normalement so azaina kata ba mikile o kozena kutunete pour mone pena ke jo tellement mystique mais siko ya mbati moko t-shirt moko alors elinge laksa nini alors ça veut dire que le développement du pays il faut suivre ces années ne baba année auto anango 2014 elinge laksa que non un jeune homme nakata ki il faut ça propre il faut ça bien alors neni na ozala bien so biso ba musicien to bundela bango te to linga to lamusa bango te po bako koyeba valeur à vie na bango alors c'est ça veut dire que il faut donner de bons messages pour ba valeur et puis en même temps tant que ça banzembo na to ko fungola parfois moi so nzamba lingi au fin du fin au fungoli moi parler ba orfela bana ba vanda na balabala bana place au vanda omona ba kotanga ba métier ki football ba kotanga ba métier ki musique ba kotanga ba métier comme ba maçon ba kotanga ba métier ba nini ba makambu tout ane so contribuer na pays alors biso ba musicien il faut to lamusa ba ta pays na biso poto ko contribuer na pays na marque karte que non to tekisa ba CD ba to ba da ba beta ba musique na biso na bar wapi banini non contribuer à ton peuple ba o ba somba céder na o po ba ko continuer na lokumu ya musique na yo c'est ça que moi je vais faire et c'est ça que je fais ouais. Merci Getty question na ngai question est rapide wa vous avez un message ni no pesa ma musicien congolaise oyo ba sponsoriser na masanga ba musicien ba star minene ba musicien na biso ba o mato yebi ki ba sala honneur malgré que tire na pote kufi na ko musique na pote kufa mais ba za ko sponsoriser bango skol ba prémisse ba tirbo king ba petit quartier ba masana miki wana mais ba za ko sponsoriser ba grand musicien na biso ya mboka est-ce que ma message wana est-ce que moi pour na yo vraiment na niveau za na ça ma bien
te mais message wana pena na marque que soto obito tala na sujet Afrique parfois to pena na ba grand arrangeur tende to na bango na kata ba Europe ponga na beta na ba stade ba makambe belé ba o ba vanda na ba Suède ba yebi na bangonga ba mona nga na ba TV na leka na pamba. Alors ça veut dire que ndé to na sujet Congo na Congo parfois les seules personnes qui peut faire des sponsorisations pareil ezaka ba tonton Skol banini mais tant ou ba musique ba publicité ba featuring banini il faut pas penser au peuple, il faut pas penser à ton pays. Est-ce que ça la yango na éviter mon frère po banda ba de utanga na utakini ba decennium o ba benga ba decennium na mona te ke un musicien mo bo alobi ke non na fungola ki parler mo bo na kin o eza parler ya bana ba otanga ba football ba otanga boy ba otanga na ba la kisanga elo wana te. Alors musique yango tanto osala ngo il faut to me mango na valeur moko bien. Il faut to me mango na valeur moko bien. On nga o la sabino nzembo nga na utobimisa na un grand artiste américain. Oui. Nzembo wana ezat ke nazo tozo donner l'art na biso na banini yo na ba droit ya Congo po te to ko osala mo eloko mo ke bana Congo bako oyeba ke non même ata mokolonga na odae mais boro wana otika lara et otika osala sa bana Congo na cadre wana nga na osala ba musique. Fils Eva na Paris quand on est misaka yo Fils Eva la voler na artiste. Tal artiste yeyo osala pona lobby kozana ite mais ba art na yesala mingi yango wana. Tozoke na suka émission na biso geti mais famille na yo isa no bana Suède ba yeba uti na famille ni. Ngana kolina ndena lobai na kolina boma, j'ai la famille Masunda, j'ai la famille Kasavubu, j'ai la famille Chafa. Alors wana ba famille na ngai pena bato na kolina bango ba meme Hortense na vanda na ba parler na bango to vanda banzembo na ngai liboso na yembana o bakoko na ngai ba lo yembela ngai ba yembanga ngona yombe. Ntima Yezu lembe wiza kwa kutambula bilange yuve kukembe wiza kwa kutambula wana lingela kisake motema nzambe malembe yaka kozwa soko lingi yo moko kozwa pe okosalela ngona ndenga bien. Vraiment émission yo comme lengi hein kala maele ya mutu tous les mvuluzi na mitu ba se retrouver tous les mvuluzi on a message ya mvuluzi nazo boanya mvuluzi tous les mvuluzi na mitu ba se retrouver tala message actrice munene star mais anyati bamvuluzi ba se retrouver et to comme presque na suka émission na biso kala neza rageti et message ni ozana ya suka pona bana Suède bana Stockholm ba balinganga yo na mboka oyo soutien pe keneza na ka pena studio pe ba jeune pe ba EP moi soutien message ni ozana pona bango ba balinganga na Suède te ba balinganga na Suède bino boyebi geti domaine très sympathique et très gentil toujours de même façon. Alors so bolingi boye to saliba featuring to saliba makambu poto tombo la valeur à pays ngana za toujours là maboko afungwama boya kaka bande wona ngai na sepeli ya trop. Une question qui me revient là, Eric Photo, connaissez Eric Photo, qu'on a été Eric, tiens assez. Tous on a star mnenawa, Muumbi, est-ce que et quoi arriver un jour que fils na Muumbi? Muumbi na ebie pena très bien et alors ce qui a un jour est quoi arrivé pena que non ngana tout ça la featuring là ça se fera mais pour le moment nan to lobi pena teke to kutani kutute to sololi angote alors na rolo bangote na rolo bake soki mokolo ezali opesama epesami so epesami te alors voilà. Merci kanyeza la kanebisa ki rigo hein abima mako li rigo yebima solo obima liebuna makadam donc King merci tous susu ndeko ya proche na yo vuma za story na solo ba yebi gine de valeur et il faut Eric fona telema et pona tala na vandi azana sima na biso susu star munene ngana zo banga ye pona baloba reconnaître l'homme sur l'époque ndima mutu na musana ye nenga na solo bandimi triple B ndile lope neko ndima pe star munene est-ce que message ni ozana ngo na ba yo balingaka yo en plus ba yo ba soutenir mona mbali donc message ya kama sa yemu ma solo tu bani message ya kama bino pe faut soutenir ye pour makambo etambola pe bien akini ba nde alobika ke a besoin aide pour na ba switch ba mbele no sa ba bo pe ba CD banini ba mbongwane ke na Congo ba bana Congo belé to la bande ko na Congo tamsu yo aide ka bande ko na été aide bande ko ba tu so éviter ba tu so kutala wakina bango teme aide bango pona nini a susamboka yango eza message na Suède ku te monde mobimba faut ko taka ba iTunes ba ko ti ba 45 wana tu bo checker massa bo bende ba nini bo beti bilo na ye bo sombi bilo na ye bala wana ya zo atinda pe na 20% ke na mboka pona makambo sala na Congo yango na souci ya ke soutien
lo be ya soutien de ya ne bendele quoi sans oublier na ko pesa ma dédicace obligé pesa ba lingaka yo ba bazana yo ba dédicace ya ke no bo amasanga na kin en avec church venanga Bosco Sakata double boss sans oublier na Lyon kuna quoi boga mo asa na Lyon mikolo ba nini afan de Benjamin ouais le wa le bezate na bo sente masanga Francis Abedi na Pointe Didier Kabongo na musika yebikande salaka papi maître Abedi Susuko bon mingo lo bamde ya te famille na pe na musika bo salamu kwa mbota musika Kongo sika yango yo masolo na Kongo sika donc Kongo sika nde tombola masolo ba net ba bele ba nini donc ba tefa sika nde yango kwa Kongo sika sans oublier to bo sente Stockholm mbato za soudé parce que comme peke bosso ba Congolais pe photo za soudé pas Congo peke bosso et ça va bien quoi to lingana quoi Congolais ninga na Congolais ningo mininga quoi ba lui on a bible banda tibi besuka ninga ndengo lingi o mininga ka et ça va bien quoi pour Congo développer c'est ngam photo dans mon thème banda o lingana quoi. OK, merci sans plus tarder Guilain de Valais boye bien sur le terrain remercier boba lingaka ye tozo artiste na biso a checker pour biloko na mini vandi on a checker et en plus ça pour clôturer message pour na Viking ba qu'on a Viking dimanche o eza émission triple B to bouger bango a koleka boité il faut aboua comme le moins Viking pour moi il compte la musique congolaise il faut anyata yeza star nazo benga star amnene mais Viking icon il faut abeta le moins Viking yemo ko improviser de guérir photo tozo les sous. Merci encore to komi na suka émission na biso donc balobaka on reconnaît l'homme à ses travail donc ozoyer abeta so kapela mukeka na lingala hein pour ça linga plaisir ko zo un star boye a toujours na mabele azo bundia mabele ba kokona yi un star geti eloko moko mo kapela moko rapide mana lingala maki bana ya Congo ya sika bana Paris bana Finlande bana mokili mobimba bayo kama kapelo na lingala maki bato balanda yo quoi te mena robeta nzemo na beta ina Eurovision wana wana imba ina lingala pas de souci ça dérange pas eza pena bafiti bazofinga banguna bazotongo kasi maloba na bango etongaka ndako te basusu sekondi mao basusu sekongwenia atako yoka mawate nazali pe mwana ya bato nzoto ya ngai mbotika kotungisa yango sava bosombi wapi nzoto ya ngai Hey, get it domeni yeba oh. Zone mundele kuna mundele maza mundele tikali donc voix na lingis même ordinateur awa chose vraie au boy vendredi icône de la musique congolaise toto au PD awa vient so kufa qui na Paris et ba ebembe et comme moi compliqué pour la famille mubiala baboyi et mbavie ezonga kini bangi bali la vie ana na diaspora bali la vie na poto sikoyo est-ce que ozana ba nostalgie avec est-ce que ozana ba mwanzi mo avec oyebi po mingi mo musumu takufi makambo bien batolobela pour vivre na mukimbele lié te baramu na bolamu nayi est-ce que ozana mo kapela mo ya veki que ça mutu zamani fou mais oui mais premièrement na loba pena mes condoléances pena na famille avec pour pena famille mubiala alors pour vieux que ça mutumo pena pesa pe ba inspiration à danser ngamo pende na ndena aboye ba inspiration banze musu na salara et utape pa ba vieux ko ba vieux ba ngonde batu ba sala ke no biso peto ko yeba ba musique ngonde nini ozalela alors tanga pe na sala tala kansa ba tanga vieux que ça sala nzinzi banze mu ka danser o banze mo tanga na oyo ka mo er mo bona vandela ngona ba internet pesa ngapi no o ma chair de poule banini nzembo na royemba ngwa oui obligé on la vie obligé donc pekisa mwasi na yo nzinzi ye ebele ya mbongo yoko zuwa kapapa kaka dépense na basio bayina mabala o pekisa mwasi na yo nzinzi ye oh na Toleli. Y'a vrai bacha. On est au côté déjà na Talra Viking triple B Machozi, Machozi Lingala Maya Misu. Donc mais relaté, ton cas d'émission mais merci vraiment Getty. To comme il a fait émission donc biso Congo ya sika chaque événement na yo to kozana pour soutenir yo. Donc vraiment bana Suède où ils ont la bouche autorisée bana Scandinavie. Donc tina intima ko nangawa yibaki attendre ba YouTube na ba iTunes pour na Congo. Donc bato à Paris ba vie na ba Martin Sali o ba bundela mboka na ndenge ya solo ba Rex Kazadi ba combattant ya solo ba kolanda yo ko ba bundela mboka na ndenge ya solo. Donc je salue tous les combattants à Paris ba combattants soda wa Masanga Papi Rock ba Diego ba président Richard
président cordo ba nyuso ba biso donc ba merci mingi artiste yo azana message pour na mboka vraiment na remercier ye et je te salue ba bonne chance tous ensemble ceux qui loko ezali to ka pour na Congo ya sika et merci beaucoup de fleurs ba nzamba songa. Merci à toi.